Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon où Bundela Mbo Kanayo, vraiment tu es un patriote. Je suis congolais. Kabila nous tue. Les Rwandais, Kabila nous tue. Les Rwandais payera un jour pour tous ces massacres effectués au Congo. Je suis congolais, Kabila nous tue. Bonjour peuple congolais, bonjour peuple congolaise, combattants résistants, biso Sobana ya Congo, mbote, bonsoir, et c'est quand nous sommes aux occasions, il y a autant la vidéo ou bien, il y a la vidéo. Dans cette vidéo pour la retour, il y a papa na biso Tshisekedi, Wamulumba, au biso nyoso na mboka, tu es bien un leader et un peuple. Vidéo on a sali yango za moi analyse morobwe. Wa ozo ma betalier. Wa pa ozo ma la metalier parce que Congo za na ngo ya mututé, Congo za ba congolais ya biso, bana bilaka ba congolais. Le problème c'est quoi? Depuis biso to za bana miki, papa Tshisekedi sala akaba plein. Papa Tshisekedi a tondi sarabatu depuis l'époque ya Mobutu. Tozozonga kala mingi te awa toto ya mbila ba King's Cross partout donc asala raba plein. Vechicha sala akaba plein. On a pina respect na vie na carrière ni mumba côté ba plein côté ko tondi sa wana ata Mobutu ruta à part Mobutu politicien mo tondi sa le roi Tshisekedi te. Ben le problème est vous, les Tshisekedistes, vous, les gens de l'IDPS, Bokansate Congo ezaka ya Tshisekedi. Parce que l'aventure automonongo depuis tozabana miki. Tshisekedi atondisaka et après barotinda et retour au Bercail. Tshisekedi atondisaka et après barotia résidence surveillée. Tshisekedi osala élection to voter abimi président et après bakangi yakimi na poto malade. Mais qu'est-ce que biso ba peuple congolais to ko fungola misute donc tozaka na leader mususu na Congo wana. Na royoka zoba oya tata oyo ya muluba za so na Canada na epo na finga te maza zoba parce que fingi ya nzambo. Yo souci na yo eza Tshisekedi azwa pouvoir pas à la ennemi ya Ngwanda ou be souci no eza Tshisekedi azala na bokonzi pour Kabila na dialogue ya Kabila. Ce biso bana mboka tolingi makambo ya dialogue wana Kabila te parce que ce que Tshisekedi a fait le 31 jour ya kiteke c'est déjà ce qui bokonzi. Donc ça montre que Tshisekedi est déjà président de la République mais qu'est-ce qui passe? Et là on y na ngozo le kaka papa on a salaka ba plein mazo kokozwa bokonzi te depuis toza bana mike. Le peuple congolais, Congo est Tshisekedi te. Pe bino bato IDPS, bo commission le quoi tribaliste, le quoi la moi guerre mongo tribal zongi, au mona ba fana kuitia IDPS, ba fana kuitia ba o ba sa ba aveugle ba sa do ba moni ke bon. Bozo mona ke Tshisekedi azubo konzi, ba lou ba tout, ba koma na pouvoir, ba lou ba tout, ba koma boye bo mona toko prouver bino, toko la mais bino bozo bo prouver ba nani, biso tout ça ba congolais. Bozo zo bo konzi contre challenge na ba nani. Na ba ngala. Politique à Tshisekedi toujours
À l'époque de Mobutu, quand Mobutu était là, les Kengo, les Ngwanda, donc, Azakaka, père Asa comme 80 quelques, Azakaka n'a pas mémoire, l'époque de Mobutu, tu vois, quand la politique s'est développée, Bisson la grande résistance, et ça Kabila a dégagé, dialogueité. Tozo mona, IDPS n'a pas Katumbi, IDPS n'a pas Kamere, tozo comprendre te. Ce qui par Bisson IDPS c'est sa partie à peuple, mais on est comme parti moro tribal pour de Baluba. Pe, au mona, nous tous rejoint tant, il y a comment bino ba combattant. Bokita na kini tabilombe wana mibali bango wana na kini bino bozo finga na poto na su hiver e bongo yo mutu tozano na ba marche pour na Tshisekedi élection na ba o wana ba bimaki kuna peuple za moko makambute ko tchololo combattant tolo bara biso tulits na biso za moko mais boye baka te Congo za Tshisekedi ti rien parce que ba jeo tout papa Tshisekedi asala biso to yebi yango on en a marre. Baventure moko sali marche meeting après ozono bokonzité e bandi lelo te donc elo monteze asika on essaie papa Tshisekedi atondisi o etonenga mona suka résistance na yo ozana besoin mona place ngwanda vanda ozana besoin ba ngwanda ba ngwanda za ennemi ya Tshisekedi te Tshisekedi pe aza ennemi ya ngwanda te parce que nous sommes tous les Congolais. Tu as besoin de to longola mboka na biso na kati na occupation ya ba Rwandais na kati occupation ya Kagame ya tuti power. Non que yo tata mobimoke na Canada place ba maye zalaka place mokili so soit disant mokili ba maye suki ya mokili OK luka ngwanda abima ke Kinshasa. Po Tshisekedi kiti Kinshasa, do yo lingi comparaison toujours. Alors, so Tshisekedi ngo zubo konjango Congo na ba 80 quelques. C'est que bino baluba bozana ba compte à rendre na batu. Alors biso to linga to sikola Congo po to na compte à rendre na batu te. Wakamfia soki wankancha soki wangambia soki tata moro boza nonsense. Oito yebi kutuni na otetala ko Tshisekedi ne rerte aza leader ya peuple, aza non leader ya baluba. Aza non ennemi en Rwanda. L'ennemi du peuple c'est Kabila. Target c'est Kabila dégage. Peuple on est qui kuna maba Kabila dégage. Alors yo soko sara ba vidéo non pose ba views. So Tshisekedi a commis président de la République soit disant na rêve na bino nembozo kanisa. Bokanisi makamongwe bandi lelo. Donc Kabila le père aya koti Tshisekedi azaka le même. Le fils Oyo Kanamba koti Tshisekedi azaka le même. Donc avec son âge là, alors bino bozo pousser papa ya batu na ndenga za kolenga ko pesa meeting te, boka meeting on a toujours mona kake meeting moko c'est donc na habité peuple congolais na habité analyse etalikanga. IDPS est parti à peuple to travailler pour na Congo meilleur to zala uni. Ezate que beaucoup kubwa ki la biso les amis de Ngwanda ou biso bato pareko Kubwa ke la biso ba mbwake la, unde boza na compte à rendre moko na biso tala. Ce qui Tshisekedi a courage ko travailler na Kabila ko kene na élection ko légaliser ko légitimiser comme congolais et biso ba combattant résistant jamais to ko kene élection na mupaya. Bosa la lutte na bino soit disant bobi bino boza ba vrai combattant bozo kabula. Mais boye baka ke l'issue ya Congo eza combat. Soki biso ba combattant ote, mais papa Tshisekedi pe ana la muki shooté. Soki ngwanda tela musaka makama la grande résistance, Tshisekedi était moriband. Na matanga arma tungulu tebi makamu nyonso. Bosa ba commentaire na bino ndenge bosala ka na internet, na ndenge boye, soki bo bandi ko finga na ko répondre yo tata muluba ozali bumu nga mama nga muluba nga pe na peuple muluba c'est pas que na finga baluba Tshisekedi wana za koko nanga na telemela parce que ba bêtise depuis que tu as bana mike lelo tozo kola tozo mo le même bêtise ezozonga le même bêtise ezozonga yo jejenga il sait pas parler français il sait mais on a complexé la langue de Molière on a complexé en français nga na congolais na africaniste.
Je parle lingala, je parle chiluba, je parle chikongo, je parle kimongo, na koloba ba langue na biso traditionnel. Et ce ngo jijinga na mama français, boba ke Congo dianto tile ya lo biso to zui, ba français on est kolungwa. Retour na ba expéditeur na bango, retour na ba ambassade na bango. Congo sans kimbangu, Congo vide. Congo sans kimbangu. Un politicien hors terre qui mangue teba qui rejoint Bokonziti. Boganga ganga na bino, bolo baloba na bino, bo finga na minto, bo finga biso ba combattant. Mais boye ba ke, litso bino bo sala, yango pe biso to sala. Donc bojo s'est trompé. Bojo s'est trompé likola qui fanatique. Onga lobi e engagé ngai. Ou finga na ende bo misano finga etali bino. Na répondre bino te dans sa vidéo mon ya conscience ya peuple et la muka. Ce que mon journal qui se kedi na mnenge na mona ki peuple zaki na balabala. Mot d'ordre, soulèvement populaire. To Kabila ça quoi qui le 31. Bosa qui dit ba bosa ba aveugle. Peuple qui no boso kumisa mutu. Ole bosa la action. Police paniqué loko tozela ngo bino bosa ni Burkina Faso telemaki na ba atsa bongo parce que tout ça c'est un leader moko za puissant. Alors, tu supportes leader, on a tout tchalumbe, tout tchamouete, tout bengana ba Rwandais, tout bengana ba Kanyama, tout bengana système à Kabila, parce que c'est que moi j'ai vu dans mes yeux, moi que papa Tshisekedi est un président élu, n'a gagné qui pouvoir naïe. On a dit ce qu'on vient pas, mais le problème c'est papa Zako vana na kitsa bokondité, pona nini. Hein, banle kolanga. Papa Tshisekedi a kovana na kitsa bokondité pona nini parce que ça des gens na peuple, ça des gens na population, peuple qui nous bimi, ce qu'on batu ba koufi, bon moni ke batu ba koufi. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc habitude ça quand ko bimi ça batu na ba marche, au kiti ba marche, après ba beti masati batu ba koufi, c'est ça. Yango to continuer ka bongo lo pesa mot d'ordre, kanga mupaya, pesa mot d'ordre, ligote no pesa mot d'ordre parce que peuple déjà ça simanayo. Tout ça c'est Tshisekedi a pesa mot d'ordre. Yo lingo mema biso susu na ba dialogue. Ozo lingo mema biso susu na ba élection moko o ba retriquer yo, ozo na ba militaire te ba bomba ma peuple. Donc c'est pour massacrer le peuple congolais, c'est pour tuer le peuple congolais, c'est pour voir le sang du peuple congolais couler. C'est ça bino bolingi ba to IDPS. Ce qu'on a besoin sans le peuple congolais couler et couler avec action, to sali action, to gagner vos conditions, to bengani bango, on koufi to comme ça moment martyr, c'est tout. Ingeta. Na koma papa Kimbangu, na koma ba Arma Tungulu, na koma ba Cédric Nyenze, na koma ya papa Lumumba, na koma ya papa Kimbangu ba martyr nyonso, ba Floribert Chebeya, ba martyr nyonso ba koufi po na Congo. Tokolonga na kombo ya ba depta bundudian Congo na kombo ya bana nyonso ba 18 millions de morts au bakufa na Congo c'est ka biso ba combattant mais biso ba combattant tokolonga pour Congo eza biso Congo eza grande résistance ingeta Francisco plus que bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre